L'icolo embouteillage. On fait 4 heures de temps dans l'embouteillage. 5 heures de temps dans l'embouteillage. Mais tout le monde est normal. Bande konangai, tangu tobimi, tomeki kotambola na mutu ke simbite, on était obligé de descendre. Moi et l'honorable Nicolas Wemankoy, le président de la PAJ, Assemblée provinciale à Kinshasa. Wano kolobake bino siko bozo dénoncer nini bino nde boko sala doser. Na ko expliquer yo. Bande konangai tangu tokiti embouteillage mo sikoyo mitu kezo sala ba bande. Kotango mupanzi moko mitu kezaji kolekela o baye ko bakisa mususu esali 6 lignes. Côté o ba bakisi esali 3 lignes. Ce qui fait 9 lignes donc bouchon moko ya kosakana te nye wo vanda na ville aux 23h pour Tobima. To komisa ka niveau poubelle. Tangu ka niveau ezo koma poubelle, ezo boucher. Tangu ezo boucher, mbula soki ebeti soit mai refoulé, ezo ngeli biso na ndako de ba fièvre typhoïde na ba malaria to kobelaka. Honorable, mes respects honorable, bon dimanche. Papa nangai, binonde balobeli na biso, binonde bolobela biso. Est-ce que vraiment bokoki koyebisa ata gouverneur na bino atindela biso ata tracteur ba kolongola ka ba emondisi oyo toza peuple congolais tokokufa na batifoïde eza nini papa nangai? C'est de trop honorable, rien que même le tracteur balongola nano ba emondisi na ba veni na balabala plein Kasavubu pas les qui mais salité te. C'est trop honorable, c'est de trop vraiment. Ce qui bino bolobeli biso te banani ba kolobela biso. Capitaine Ali Feroza Penda qui ça. Ah, pasta tikate. Pasta, tikate, pasta. Capitaine Ali Feroza. Capitaine Ali Feroza qui ça. Député bolo bate, ton tabino bolo bate, maïsa de bolo bate, courante bolo bate, baï bambo bolo bate, topi kana fudu bolo bate, nzele beki bolo bate, babo mabiso bolo bate, bolo bako bolo bate, bobanga nini bolo bate, bafasi aboye bo monate, tolo ba o tolo bate, toko fote lisusu, bino. Salité oyo. Awa mabulo etonda awa tozolobela kutu gouverneur aya kokanga mabulo mais lelo tala immeuble un individu indien batoboli toilette na bango mai etondeli bango kuna bafongoli yango tala nde mai ya nye na katikati ya ville tala mai ya nye nezobima einonde nyonso ozomona oyo mai ya nye soki otali na nsima immeuble oyo eza nye na nye na nsima immeuble oyo il faut tokende kuta ozwa image boza kaka bino bayaka moto bozo gérer siko ville ya Kinshasa ville mabulu ville mabe donc il y a rien donc ngana ko imaginer te na koma président de la République na pesa moyaka a gérer sur ville ya Kinshasa kimbuta zalaki awa ville salité eloko te oyo pe ayawa salité eloko te oyo pe azalaki donc boyaka bato moko nazo comprendre bino bato abandundu te na comprendre bino bato abandundu te. Oui, mais la classe bolobaka. Mais c'est le plan pratique.
On peut pas voir cette conduite sur la surface. Comme ça, non. Ça doit être en cours. Philosophe de ce bâtiment. Ici, il y a un faux pied. Il y a des fausses pieds. Normalement. Les lots, ça descend, ça monte pas. Non, c'est votre problème. Les matières toilettes, c'est vos toilettes. C'est vos toilettes. Oui, c'est différent. C'est pour les voisins. C'est pas pour les voisins, monsieur Gassan. C'est visible. C'est ici, ça fait partie du bâtiment. Normalement, s'il vous plaît. Les matières fécales qui sortent d'ici viennent de ce bâtiment au travers de ces toilettes. Ça peut être. On peut sortir les matières fécales. On commence d'abord par ça. Oui, on commence d'abord par ça. Vous avez raison. Avec ça fait tout ça. Chose, hein? Oui, vous avez raison. Mais ce qui choque ici, c'est ces matières fiscales que vous n'avez pas canalisées. Nous, on n'a pas fait. Nous-mêmes, on n'a pas fait. Ça, c'est ancien. Ça veut dire quoi? Si c'est avant ou si non, c'est bien vos bâtiments, Pas de problème, vous pouvez vérifier tout ça. Il n'y a pas de... Appuyez votre enfant c'est qui? Vous évacuez comment? Avec le camion là, il vient toujours. Non, mais ça dit, vient toujours, c'est ça le problème. Parce que c'est 5, 10 ans, 20 ans. Ils ont fait c'est clair, on détruit, on répare. Donc, les charges pour cette voirie ici, on va vous conseiller. Donc déjà le plus tôt possible, aujourd'hui d'abord réparer ça. On ne voit pas les matières fécales. Et nous allons entrer en contact avec sur les ITP. On va avoir des services, mettre en place des études pour faire une route en voie de forme. Hey! Aujourd'hui là, il est encore 17h56, mais regardez. Regardez ce que ça donne sur le boulevard. Bandeko, Otozali, entrée à Mama Emo. Oboeke, Sabena. Bozomon. Donc nayebi te na Kinshasa nazoyebisa bino namoni bandeko mosusu balobi o tika kindoki ozoloba banzela nyonso. Mais non, presque banzela nyonso eza ya kobeba. Alors
Kicha Samola. Kicha Samola tenedi. Ah, nsambela ngai. Kicha Samola na edi ndabo eloka sika bauto tonga. Mambula mukeka ebetsola. Metabo nedi. Mama nzambe. Allo balenga ya ko pate to yo pela to comprendre. Ve wapi? Ah! Ve, baba so ko kanote loba. Ata mo mina to Poli. Ya. Oye, maje. Video tuema. Constitution esali te mai etonda boye. Tala yango. Leve na boulevard. Leve na boulevard yango oyo, yango oyo. Tala. Bango batu bazoya koteka biloko ya mabe kote oyo. Kabase Akozoma, Kabila akozoma, akozoma, Kabila akozoma, na bokozi naye. God have mercy upon us. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir. Qui va m'interdire de la nation à ne pas faire ça? Qui va m'interdire, moi, le parent de la nation, à ne pas faire ça? Ata sutali matama na ye lokola moto aliaka buku la bwaseka. Buku la bwaseka ngo komisio matama lokola mboto. Capitaine Ali Feroza Penda qui ça. Ah, pasta tikate. Pasta tikate, pasta. Capitaine Fero. Capitaine Ali Fero qui ça. Nabino bata théâtre. Bozaka na mbongo kata ngosaka ba pièce. Tango bobela ko comme ça passe na devondire, pays mo mandé pesa bino maladi yango. Vraiment. Beaucoup m'a kosenga. Babola o batondi Kongo basenga nani? Vraiment. Maman, na mona babola na quartier na biso sentir que passe ça. Soka beli jamais kosenga tayo kino kabela nga $10. Bako kipeya na famille na ye. Mais bino ba théâtre beaucoup m'a fait bobeli na yebite se ba fait nini na l'état beaucoup na part mo ndena gouvernement. Maladi no fond me magana te vola ça ba tu nyonso kwa dossier ngoja ya souci. Nana lingana no théâtre. Tiens. Poni na bino boyoko. God have mercy upon us.
que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique.